pona voter acoustique ya Karine Mokonzi. Acoustique ya Karine Mokonzi ezali na Instagram Karine.Mokonzi otie tre wana ezala na kati te, tre wana fo ezala na se. Officiel bacha photo ya Clark na Karine Mokonzi. Soki renseignement bozwi bien te, bokoki kotuna na bato ya Karine Mokonzi. Na répété yango. Pona ko voter Karine Mokonzi na Instagram ezali fo bobeta, bokoma, botala oyo bakoma. Karine Mokonzi batie point mboma wana. Mokonzi tre eza na se na katikati te. Officiel. Karine Mokonzi point, non, Karine.Mokonzi très officiel. Karine.Mokonzi très officiel. Instagram eza na photo ya Karine Mokonzi na Clark. Na kanisa boyoki malamu. Alors, vote wana eza nécessaire, oui, et ezali vraiment très nécessaire parce que acoustique boye biango ndenge lekaki bino moko. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa acoustique ya Karine Mokonzi. Sans doute bato ebele ba confirma ke eleki acoustique nyonso, même ya grand chanteur na biso incontournable Ferregola. Même Yemoko Ferregola bisikaza comme un bon motoyo apoli azui des fêtes akundima Karine Mokonzi acoustique na ye eleki. Bien sûr ba chanteur na ba chanteuse bandimaka moninga te, mais Ferre bisikaza akozala sincère soki botuni ye akoloba te Karine Mokonzi acoustique félicitations obetinga kobeta. Yango tango boza ko voter intil boyibaka ba phone ya batu bo voter bango na makasi. Loba na bango kaka lakisa bango ndenge bako voter. Loba tala eza kokende boy. Acoustique ya Karine Mokonzi eza na Instagram. Boluka moyen bo voter. Batie ya Karine Mokonzi pe batie ya batu mosusu. Bango moko ba voter. Bo forcer bango te parce que acoustique wana binemia Karine Mokonzi tango bakumisi ba forcer bango te. Pona koma ko remarquer soki batu oningo forcer na makasi on dirait amoni okomo menaceye eloko ngo eza bien te. Menzoka tango za kolobani makasi bongo oza kopese eloko ya kitoko me batu ba comprendre te. Yango intil ko forcer bango me pesa ikaka sango. Ndenge Karine Mokonzi ye moko tango asali promo na ye moko na kanisa boyoki na direct na ye na live na ye na YouTube asali yango na ndenge moko vraiment ya soin pe a respecter ba diversaire mususu. Oya basi mingi atangi bango te po amoni ba beti acoustique te me ba beti liyoto. Lokola ba beti liyoto moya tanga ya bato mususu ezate. Soki pe alobeli kabose parce que aza musicien. Mais normalement yé pa beta kikaka liyoto. Yango wana Karine Mokonzi na titre ya reconnaissance atie yata na liste ya ba critique pote azwa mwa kelike batu abimata l'échec to avant les dernières. Alors ba oyo nyonso bako voter ezali vraiment eloko ya bien. Bo sali kaka musala na bino. Et puis bolinga bo voter. Po mingi bazoloba toko voter mais ekokoma na bosanaki. Po ba Congolais makamba ko voter na net en tout cas babonda kango net obengi bango baya koyoka prière
na kati ya net bakimaka yango bomonaka tango mosusu ndenge bomonaki Inosbi akendaki azwi te soki azwi te parce que bakongole bavote te bavote ye te eza te mpo balingaka ye te mais parce que baza na courage ya kovote te donc ekokozala nango mpe bato bavotaki Inosbi ekokozala baivoirien ekokozala bakamerunais bango bavotaki mingi bien sûr bato ebele bazokanisa Inosbi soki bakovote ye ezali bandeko na biso ya Grand Lac Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, bamboka wana bazambi mais non kuna pe evotaki mais bato bakoki koleka na kovote ekokozala baivoirien parce que bango soki bakangami na eloko bakangami nango bango musique ya bakongole balinga yango mingi alors Inosbi azobinisa bajournaliste soko continue ba direct ya ba randonnette na ba rando ivoirien baza kobinango donc eza kolakisaki na Côte d'Ivoire eza ya kosakana te soko tali Lolo Beauté ava banda atiaka Inosbi otali Général Makos Inosbi siko tala ba Facebook net ya ba Lolo Beauté soko akoti direct nano akomi na 3 minutes te akomi déjà na 2000 tango azokoma na 3 minutes 4000 personnes bazolanda mbala moko bozo comprendre impact ezali wana nanu alobe eloko te aza kobina kaka Inosbi alors bango pe kuna mega ezeloko pamba bakongole na poto pe mega ezeloko pamba mais bavotaka kaka te nayebi te pourquoi bavotaka moke alors yango wana foko vote po acoustique ya Karine Mokonzi eza koloba eza kosepelisa pe boza koyoka yango voire même ba version originale ya banzembo wana bozolinga koyoka yango mais bo préféré variété o ya Karine Mokonzi atie po acoustique ya Karine Mokonzi eza na variété moko ya go na kanisa intil na loba na bino na tuna bino na lobi ya solo to lokuta possible lobi eza bongo alors yango wana récompense na ye pe récompense na bino po bato bazala sire ta bozondima ke acoustique yango eza kitoko esengeli kaka kovote na bafoto ndenge ya lobeli kovote soki bo comprendre bien te ou bien pananga bozoyoka bien te pona mongongo ya barobo ebongi bozonga na direct ya ye moko Karine Mokonzi la baronne chez Mokonzi officiel TV kuna bokoyoka ye aza kolobango malembe na mongongo ya kitoko pe bokoyoka ngo na tonalité yelengi pe oya telemi wana aza koloba ameli ata masanga te eloko moko ya kwiti te aza kaka komela ji ya nini bon ezalaki jus d'orange te mais je crois ezalaki jus ya melocoton bobanga te amelaki jus ya bacoton te mais melocoton po aza signorita soki azomela jus fo kobenga yango mpe n'espagnol jus oyo aza komela ezali ya melocoton alors lokola aza komela yango azoloba na bino na mongongo moko ya kitoko yango wana fo bolanda kuna bokozwa ba information ya bien tangu bokovote tangu acoustique wana ekoganye bokozala na esengo makasi pamba te bokosaki te ya kolobake eleki bacoustique nyonso ebimaki entre temps bobongisamaka po mosusu ezoya ya 30 minutes na kanisa ba oyo balingaka acoustique chrétienne bakoyoka yango ba chanson religieuse bakoyoka yango po akoyemba banzembo oyo ezali ya ba chanson religieuse na benyango ba chanson religieuse po eza bongo po soki na lobi ezali bakoyemba banzembo ya nzambe na yebi te soki ekozala banzembo wana bayembela nzambe to bayemba kaka pona ba chrétien babongola mitema mais yango tobenga yango kaka chanson religieuse surtout ngai nalandaka susu mateya ya pasteur na biso Jeff Ifonge yaza muta rando na boyi na salaire parce que akotindanga kote kuna ngana lingi nazala kaka kote oya bango na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en parler la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.